Kokota bonga ngate okoma lokola Koboma moto te po okoma majorité plurielle Kebana bisimba simba no kyoko kende sempepe Toute autorité vient de Dieu Si tout komi tumisa te naksise Pona stade martyr Bayambaki ye lokola roi Ouais Biso ne sokole la te malamoko biso solo le longo ba oyo moni ezape ba leli ba manifester na misa ba déjà ba musu ba la peine na palin ba toyebi bango te ouais Bill Clinton gigo la za petit na ye Bill so azoli la gi akolela ngo na télévision te Bill akolela gi même na palin Bill akolela gi même na studio Bill akolela gi bisika nyonso Bill azali donc lingo le bateke Bill fois publier mes condoléances à gigo la pour mona ke Bill azana moate donc Guy aza petit à Bill nous ebeta mana ngwezo beta matina matanga il paraît-il pe Bill a koufela mais ba beta yepe ba kara yango yepa betina ngo kara eza bongo no wana uki yango epano mais soki eza bongo bo etambolaka bongo po musique ekendaka bongo soki eza bongo se musique etambolaka bongo parce que nga na yebi père Bill pe adayaka papa na biso adayaka tout le monde peut me dire que message à mes condoléances, je vais faire tout le monde peut tout le monde normal. On a dit consomme à l'âme. T'es un super stade, t'es martyr Ezoya. Martyr, on a un problème le 24 il festival Jackie Chabaroya na Vanam. On a le banc avant boniment ngaité. On a le banc boniment prophète on boniment ngaité on a le banc qui sigo Jackie Chab. Mais il y a un festival le 24 juin. Faire le concert le 24 juin. Il fait le festival dans le stade des martyrs. Jackie Chana Van Nom doit pareil, il y a événement. So yo pour la matanga fait ba benda. Ba benda, ba pousse ba benda yango. Ba benda mama matanga ta 2 semaines. Voilà. Ba préparer parce que Guy a une relation ébélée. Bill Clinton a la Guy na palin. Bill Clinton a la Guy na palin. Bill Clinton a la Guy na ba façon tout. Voilà. Donc Guy a petit à Bill. Bill a la Guy bisika nyonso ya azali même na kata kara on ezaki petit nga ndo tumbolanga donc ça dit ba régler on a kuteza ko leka bato bazolela ndo kelela makasa monte bato balela makasa bato bake kuna bazolela makasa onde bandokiti ndoki ndalela makasa matanga mutu asali eloko wana nde mutalela makasa do yoka sake ya za innocent zo nde mutu asali kanda wa mbote wampa ana kokufa lisusu balobi baza soki 80 na liste pour le stade des martyrs, c'est comme ça, le 3 déjà, qui mi balé Aurélie Gola, ils ont famille na bango. Ils ont makambozo les gars famille na bango. Très bien. Et tantôt yé mutako sauver pe famille, tantôt payer mutu à koki. Kozo ça pe famille na bolingo. Tantôt na ba réaction ya sali. Ozomona, eza makambo uti na kata libota. Moni makambo tunde kwa lobby eza biloko e choqué. O toucher na motema. Omoni ya kubimisa ngo. Ba musu baza contre Orly. Nzonde Orly a sali intervention pour eza soni o ekweleli bango. Que na famille tozana mutu mo baza célèbre mais leki na biso akufi na ba condition moko ya malamu te. Mais bango pe na kati yo momoke, bango pe faire mema bango na poto. Pourquoi pas ya ba mona ki gigo la commune na Baitawana, bazwa pe relève kaka ye moko faire face à la kokaba $100 ya Orly Gola et pas ya leki na bango gi e koyebana te. Mais ko pesa $100 ya faire na famille na e pas ya gi e koyebana parce que faire mdala célèbre. Na mito kombo to ta meza ya faire. La personne qui n'a pas un bon on a Afrique du Sud. So Guy a kufa qui a libanda et ngeza la honneur. Guy a kufi na 4 églises. Pe na ba condition nini Guy a équipe mituka ye. Guy 1 mois suspension. 1 mois suspension. Guy a comment il a souci. Guy mbon on est mon équipe na banque na équipe banque. Et sili babilamba ateka. Donc condition Guy a comment Guy na ngona ba souci. Mutu pe ememi na liwa. Et bon, on a 3 personnes qui ont 3 personnes qui ont et bon, c'est maman, c'est ça, mi balé à famille, mon coin à Libanda. Boisi mi balé, mon bali, mon coin. Parce que c'est Bimi Kunage, exemple, maman Nabino, c'est bon. Mais déjà, famille, c'est des cabans. Balobi ya sikeye, ni de ye.
Greatness Congo TV. Greatness Congo TV, abonnez-vous massivement. Greatness Congo TV. Greatness Congo TV. Greatness Congo TV is a channel. Greatness Congo TV. Otunangani, ma copine de, au moins quand on s'abonne dans notre temps Georges, à Kabati Mukenda, à Kocha comme tu n'as pas ta chambre té. Na quand on se distrait dans notre Mutolingate. Greatness Congo TV, ma gang ma film de la réalité. Comédie à vie de loin, s'abonner massivement na. Bobby, abonnez-vous massivement parce que vous avez décidé. Greatness Congo TV. Est-ce anglais ou English for you? Je ne sais pas. Oh, tout ce qu'on a le roi rouge, tu s'abonner à Greatness Congo TV. Greatness Congo TV, suprême, y'en est ma cam. Bon, mon avagag, ma film, ma émission, biloka bousoba, na biloka bien, kana Greatness Congo TV. Veuillez vous abonner massivement au compte na YouTube, Greatness Congo TV. Au moins à droite, va commune anglais souscrire. La français va commencer à s'abonner. Depuis que nous sommes s'abonner. Greatness Congo TV. Greatness Congo TV. N'a pas d'aéroport. Ou nous, tu voyages comment tu pars où? En Angleterre. Quoi? Est-ce que Miss Greatness Congo TV, abonnez-vous massivement. On a tous besoin d'être informés, mais dans un endroit sûr, afin d'éviter de fake news. Ne vous tourmentez plus. Vous avez dorénavant Greatness Congo TV, votre média en ligne qui parle de l'actualité congolaise de tous les domaines en temps réel. Nous sommes sur Facebook, Instagram, TikTok et sur YouTube. Abonnez-vous massivement. Surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Greatness Congo TV, la grandeur. Matondo mingi na gloire qui mouni babi image toujours assez diwab na kozala pe ingratitude ya kopesa mbote na ngaba o nyonso basudela ka samigra amba de loin et de près. Là je cite mon boss est suprême yemuta sali na ngonga oyo bolandanga na Greatness Congo TV. Mon boss suprême, je te salue. Je salue aussi tous mes fans o nyonso linga ka samigra amba tozana binoto kolela kaka gigola. En tout cas lelo samigra amba na boka minangaka na robe simple poto zakara na titide matanga makambo ekobimaka si ekobimaka lelo tozali tokosalaka obe analyse parce que awa biso tokundolaka tozwaka oyo ezolobamaka mwa likolo toyaka nango na balanti na ngai balanti na biso nyonso tomeka mpe kokundola yango awa mingi bosabone bolike bokommente bopartage. Mama Bibi la Lyon na kati ya Paris, je te salue bambote na yo. Maître Christian Bassansi, mon avocat de sursure na Bosanité, Yves mon avocat aussi, je te salue. Yves Lebo Chico, je te salue. Je salue la qualité de choix molatis nanga ya sursure ndenge kaka boko mona lelo nazali na ena niyo yo babengi fondé le père ya lobelaka Bill Clinton monseigneur Dangwe ai makitoshe tozana awa toko meka mpe ko sala analyse toko yoka famille kabwani to biso nyonso to landaki na bilili ndenge orligola ya kikolo balobi asukoli maboko atiki na ye alongo na ye na famille Gola. En plus toyoko yoka lisusu ba vérité que Gigola azali na ye ndeko ya faire propreté aza cousin na ye donc makamu mususu orli ya kikoloba il paraît til eza ya solo eza ya solo te eza nyonso ezali ya lokuta. En plus toko meka pe toyoki ba voice moko ebimi awa eza ya somo ya sombele et pesinga vraiment nzoto malili balandi na ngai bozala brancher toujours à boko yoka yango moko ya si tu veux même langage avec moi fungole la ngai cha na ngai kotise la ngai fonder le père tantôt mona directement makiton chez monseigneur Dangwe. Fonder le père, bonne santé. Koko tabonganga te okoma lokola koboma moto te po okoma majorité pluriel kebana bisimba simba no kyoko kende sempepe toute autorité vient de Dieu si tout komitungisa te na sisea pona stade martyr bayambaki ye lokola roi ouais ah so na chanter mena yemaka
Fondé, ok, bientôt, bandi maman la show. Ouais, bon, on a yemi na kaka. Tiens, bon, la nini, bah, Cité des Martyrs et Côte, nini. Ils ont mon avis sur la maison mère. Pour on a fanatique à maison mère, on a hyper travailler à maison mère collectif maison mère. Donc on vient sur la yemage, convier, donc en bref convier mon tout. Pardon, Fondé, ok, normal. Koko tabonga ngate poko maloko la sonne. Kobo mamoto te poko ma majorité plurielle. Keba na bisimba simba no kyoko kende sempepe. Toute autorité vient de Dieu. Ah! Et un message. Ah, on a mon wenge. Ah ouais, dis ça. Wenge musique. Eh wenge. Ça t'a pas wenge. Ouais, en tout cas, mais on a fait ça dans mon séné dans Web Kinton. Bambote na ye, na pesi pe na famille na ye mobimba Bibi Bilnate, Bilian, Bilif, Bilson et maman Nathalie Kalonji na pesi Bambote Belé Francisca, Makoma na palais et mon vieux Serge Bambe papa social citoyen européen Bambote Belé Ramade Fonga Magilobi, Makambusuke bandi $2 aux États-Dollars. $2 aux États-Dollars, toute autorité vient de Dieu. $2 et autorité morale du Midjiro Azawana, mais c'est Jean-Yves Amical Bambote Belé. Donc merci bien à maison Baïk Fanny Baïk Coco ya bibiso maison Fanny Baïk Coco vraiment merci beaucoup mais rappelez c'est la biso espace tout à ça la émission ils ont bilamba kitoko dans la galerie Ibra na avenue Bangwelo donc so côté au monde ba qualité bilamba tout kuta moment d'orchestre chocomi la zawana d'agir ba faire une soir merci voilà to bandi na biso émission na biso awa to kundola ka to ko kundola soki to yoki mo nungu na lobi bato banga tena nse monde na yembi na tini mutaki ni sempepe na yembi ande evento na yemba voilà pour stade de Marty bayamba bango lokola roi voilà pour stade de Marty ezate onga na ke stade de Marty funa kota bonga pona lecte non na yembi na ngati kana yemba na limbolika maloba evento voilà au limbolika maloba monseigneur Dangwe azana est bien mes sincères condoléances à toute la communauté musicale et congolaise famille Gola ko perdre ndeko na biso Gigola en tout cas la famille Gola Mobimba président Ferré voilà, mes condoléances président Ferré mes condoléances Mobimba mais monseigneur Dangwe Tomoni publication na été présenté ba condoléances na été Tomoni Fali Poupa Aigle héritier Watana Beto Torino Tembe Tomoni monimo bande ko belé mais monseigneur Dangwe Tomoni publication na été ouais biso ne sokole la te malamo biso solo le longo ba oyo moni ezape ba leli ba manifester na misa ba déjà ba muso ba ole la peine na palin ba toyebi bango te ouais Bill Clinton Gigo la za petit na ye Bill so azoli la gi akole la ngona télévision te Bill akole la gi même na palin Bill akole la gi même na studio Bill akole la gi bisika nyo so Bill azali donc lingo le bateke Bill fois publier mes condoléances à Gigo la pour mona ke Bill azana moate donc Guy aza petit à Bill aza pas facile Bill tous beta mana ngwezo beta matina matanga il paraît-il pe Bill akufela mais ba beta yepe ba kara yango yepa betina ngo kara eza bongo non on a eu un panneau mais sur les abongos pour tambola bongo pour musique et ndaka bongo sur les abongos c'est musique et tambola bongo parce qu'il y a yebi père Bill père Dayaka papa na biso Dayaka tout le monde veut mission sur la salle ba message à mes condoléances sur la salle tout condamné pe mutu tout le monde en normal tu ba keza litanga mbule ko la mutu nyo sonanda kuna voilà c'est ça mais ba musicien pe belé ba ko pesa nanu premièrement na Gigo la po Gigo la pas akimi petit na bango ba pesa pété que pour na faire msu ba zo pesa rara pour na Gigo la pe aza petit na bango ouais mais pourquoi pe makitosha sala kiteta que petit na yi donc yamona lobi que Bill Clinton azoli la gina palin Bill Clinton azoli la gina palin Bill Clinton azoli la gina ba façon tout voilà donc Guy aza petit à Bill Bill azoli la gi bisika nyonso ya azali même na kata kara on ezaki petit nga ndo tumbolanga donc ça dit ba régler on a kuteza ko leka bato bazolela publication ndokelela la makasa monte bato baolela makasa bato bake kuna bazolela makasa baonde bandokiti ndokindalela makasa matanga mutu asali eloko wana nde mutalela makasa do yoka sake yaza innocence ande mutu asali kanda wa mbote wampa kanda wa mbote wampa fondé monsieur Yukata ok donc bien là je salue Galor ami Twins Galor ami Twins boss Galor ami Twins j'aime voilà je te salue
fondé et oui que maman tango kabolina famille gola tomoni sortie médiatique il y a Gigol il y a pardon il y a Orly Gola okoki koloba mwani na bia sukoli na maboko alongwe la famille à qui la prochaine tour nana kokufa lisusu balobi baza soki 80 dans liste pour le stade de martyrs c'est comme ça le 3 déjà kemi balé tali moko bandeko bolimisa makambo yo Orly Gola eza famille Orly Gola eza famille na bango eza makambo zo likana ta famille na bango très bien et tantôt yé mutako sauver pe famille tantôt payer mutu akoki kozo ça peut famille na bolingo tantôt na ba réaction ya sali ozomona eza makambo uti na kata libota moni makambo tu ndeko lobby eza biloko e choqué o toucher na motema omoni ya kubimisa ngo mais sur plan familial voilà Orly Gola alinga zela matange kundama ndenge bato afanda en famille ndenge alinga poser ba problème oyo pour problème sur la famille il y a la télévision té voilà très bien pour télévision eza solution té télévision eza kopanza parce que na kati makambo ya lobby eza na bato musuka ya famille bazala pour faire bazali yo monte ba musuka bimi bakomi baza pour faire voilà ba musuka baza contre Orly nzonde Orly asali intervention pour eza soni oyo kweleli bango ke na famille tozana mutu mo aza célèbre mais leki na biso akufi na ba condition moko ya malamu te mais bango pe na kati yo moke bango pe faire mema bango na poto pourquoi pas ya ba mona ki Gigola komi na baitawana bazwa pe relève kaka ye moko faire face à la kokaba $100 ya Orly Gola et pas ya leki na bango Guy et koyebana te mais ko pesa $100 ya faire na famille na pas ya Guy et koyebana parce que faire mudala célèbre na mito kombo to na meza ya faire donc mutu alinga sala makamona tu kobenga ba vie na bango vie poste za ndeli bon na mubolongo la petona ke na ta en bolongo ko ka ta Afrique du Sud so Guy akufa ki ata libanda elingeza la honneur Guy akufi na quatre églises pe na ba condition nini Guy ateki mituka na ye Guy un mois suspension Guy akoma ina souci Guy mbongo ne mona na bank et sili babilamba ateka donc condition Guy akomaki nango na ba souci mutu pe ememi na liwa ya mungi bato bele bazo condamner président Ferré bazo condamner président Ferré te ba bazo condamner que négligence c'est la maki famille nyon so bobimisi mutu za célèbre ba ke so likambe ko ba telemela kai donc président Ferré alinga zo relève ya ko telema monte Orly alobini to benga na ba téléphone ayambaka bisote parce que bato mona Orly te yo memanga na poto menga na za millionnaire yo ndi mutu za millionnaire yo mutu mebiso na poto mebiso to na mbongo lokola yo te voilà yo nde mutu osala ke soni wana elongwa pona mito mutu alati soni ya nani est-ce que na mito mutu asala matanga za Orly obe faire mutu asala zomo ya omuntu ke telemelaki yango mais makambo musu ezaki mamba famille Orly balima sola mais ngana kopa eza émotion na kanda na souci oui alobi pe ye pas sunga faire belé lupango ana bovan ye kutunde mutu a sollicitaka faire ezaka zamba somba faire alinga kozwa akoma yeleki faire akoma ya te partout ezalaka bongo biso culture so ba africain ezala so bimisi le conduire la famille côté si pendenge maître Guy Sazarana Djou maître Guy est-ce que biso maman biso na musique congolaise nango déjà benda ndeko na ya salama tozana na par exemple tozana vina biso kin kesere mana joli mobile azana est-ce que vie mené a benda et pas Luambo tozaki na ndeko Luambo moko ya musicien ba vie nga ba père ba yebi bazaki podium moko kute bimaka epetu ndeko Luambo wana kenda sala makambo Alexa vie na ye pe aleka est-ce que vie na benda na musique makambo wana surtout musique congolaise de la raté nga na bimi na benda leki rien impossible yo bunda na yo moko nga mona bunda parce que biso lingana muki mulili trop mulili kota muté ya mabe mulili kota bato yinana to lingana te dona ko sekisa yo to zala bien mais na ofongolo opportunité te nga na kozana bo kebina nga moko pona olina te place nga na zigi na tina pende ko na nga ziga yo moni ke ba isala magate zo comprendre mais donc ke ndaka bongo donc Orly relève na bango ezala ke normalement na makamusu abimi azana raison mususu azana raison te po biloko eza secret ya famille alinga bomba yango
Et bon, on a 3 personnes qui ont 3 personnes, 2 maman. Et bon, c'est maman, maman, c'est pas au paix. Mi balé à famille, mon corps ya libanda. Boisi mi balé, mon bali mon. Bon, ce que c'est bimi kunage, exemple maman na bino, c'est bon. Mais déjà famille c'est des cas. Bon, tant que bimi na boy sortie médiatique na famille déjà ça. Makamusu bakenda nango na vitesse T. Très bien. Makamusu va sala nango salina na analyse, yoza yaya, faire dans na poto. Ofandi bosisi matanga bobenga na famille bino bata poto boye kokunda leki na bino pour ça na mikanda boye bofandi mais émotion yoza mwana mobali alelaka na motema donc émotion bongo za leki boso ba soki émotion ndo kufi lieza na ndeni voilà mobali gérera problème mobali dossier ko yana butu moyi il faut gérer ngo ça ko sana kata ndako ba criminel ba côté le bino yo mobali ba nimbango bongo siko mwasi ole yo protéger mwasi mais yo mobali ba nimbango bandi olela voilà mobali maîtriser ba chose il faut maîtriser le problème tout et là de gauche à droite olinga nga maîtriser makamu bombi kanda wana na motema il faut andi kanda wa mbote wa mpa e bo kitakin bozana bosisi matanga bofandi desiko bato bosima na nzo to bobeta na makofi na ekini mais vu que va passer par réseau bimate boye pe asali bongo po ba faire ba misi e makambo esila bomuni faire sécurité ba kotela ka ba kena bango obabenga po ba makamba famille oka yazali na voyage à voyager botiko lo banasima bon makambo super c'est la violence faut ça la violence c'est ça en tout cas wana torola la wala mingité parce que ça marambu ya famille mais tellement baye nango na etandoricain to kokundola ngo kaka parce que ah ouais et ça bokundoli to kokundola nyonso lelo komi lisusu ke Gigo la zakandego na bango propreté aza cousin mona ya noko ya ba fere kombo na ye eza olenga Gigo la wana fera la olenga comment batete la papa bango aza mutete la na take mission ya vie na nga Blanchard Musaka na pesi mbota biya yebi famille mobimba famille Gola yebi bango bien donc c'est que vie pa bimi sous témoin ya famille na bango oui ya bi Gigo la aza cousin na bango Gigo la aza olenga aza mutete la mais c'est que baka mususu orli aki koloba ke zaki nango ba mensonge zaki ya lokuta po déjà balobi Gigo la za ndeko na bango propreté comme na egi olenga donc Gola wana balati sa yengo kolati sa bino wana nyonso ndenge fera lati sa komba Gigo ya Gola wana bomoni peka fera mabe siko to kondimela nani nzambe po na ezo succès biso maele vena biso Blanchard Musaka o batangana papa na bango atangi pe komone messe soki B20 papa ba ya fere bo tcha biso na confusion na bango ba sala place moko na Chani Metal ya Gitambo donc c'est la confusion siko biso to yoka siko nani parce que biso so bi gi komone gi Gola leki ya fere bo polo ni kala na vie na biso Blanchard Musaka abibati aloba parce que to za ba guerre déjà musique voilà guerre à musique to boma na ba secrétaire et fere a manqué JB parce que leur époque il faut bimado dévoiler ba secret voilà parce que comment ba secret on bon manaki ba secret on bimara siko pour Guy Adaye pour Orly à la vérité donc ba place on mo confiance trop ya mo pesa awa ba komi ngo Montréal biso ba komi suite au décès de notre frère Guy Olenga Mariel Digital donc ba komi kutu donc go les athées ça te comme on eza Olenga bon on a tout vérifier donc une place ba botama total carte yani ba benga ngoni carte d'électeur place ba botama na hôpital voilà ba benga carte ngoni na hôpital certificat de naissance voilà il faut donc être l'identité na yeso qui est dans combonine il faut donc parce que confusion koti to ndimana bon ba gola ba lobby sécurité et que bima pas mutu musus c'est que makambo ezali donc pourquoi ceux qui mutakufi ezalaka simba benda biso ne ba africain pour kozanga biso ba africain lo sala biso bongo kota mutema mabe voilà ozomona pona nini toza ba kozanga eza trop très bien comme tout ça azangi kota ke mutema mabe trop omoni surtout biso ba congolais mutako bimiso likambo oyo yebité ko ayina yo à travers le problème mo bimi na famille na bino ale muto na ikomi ko dévoiler omoni te faire Gola donc ça dit et la ebisa siko na bato ba lingaka ete ba bimisi siko manzaka voilà mon problème n'est ça donc bato no luka une infraction makambo boy bu dossier munene yo kwela le batisa nini bimisi manzaka na ngambu pealité ya kanda tangi bato alobi ba validi tambo bino nyonso boya na matanga te yena lingi na yo ka makambo na ete po azokota makamba bato eza yete ah mais oui
Oh. Ye comme yo atangi ba Valdi Tambwe. Okota ese na matanga batanga apesa ba invitation. Tena ngai Aidor Bokwala. Oh là là. Atangi na ba Fali Pupa. Bata ba Fali walobela pe Fali Minya. Nani Ken Piana. Valdi Tambwe. Valdi Tambwe Ken Piana o pe msusu ana talente. Sala Alexis Wechi atangi ba onyo sa ba nini azokota makamwana ya matanga te. Est-ce que ye apesa ba invitation kasi pour bato abi niveau ba robeta ma ba nana robeta ya muta makasi te ya muta makasi ya muta makasi ye bo asala boy pour bato ba ya te apesa ba invitation pour so ba invitation muta ba ngana zo ngana invitation te mwana ya matanga exact atika bato ba la gi ye lite ya kanda ye ba gi te ya no fana kuna gi asa boy ayebi gi te ayiko ye ba gi na kimokolo voilà. Ce que ça n'a pas besoin de petit na bango ba koli na bango ba beti na ba bale ba saka na bango. Yo comment oya okabola bat. Amaki pe ku de faire une émission mon Nathalie. Azolo ba ata yo faire ce ko benga pona Orly na rotika. Ça manque ata yo faire. Orly so ka sali défense et ça manque na famille na bango. Yo ça la famille on ata. Ata lobi ngana za lité ya kanda gola. Est-ce que gola ngo eza gola nessa et eza na famille biologique? Non non. Donc eza gola ya surnom. Voilà. Le babylon muso akota teza mangamba famille est-ce qu'il y a une douleur Orly ayoki ya yoki yango bongo yo zo ko sepela parce que zo finga ozo kumisa bato apeso mongo donc zo lena mutu agi pona mito munesa zo lena mutu agi bato tout baza entourage à faire ba lena mutu agi mais ce que Orly batali douleur o eza kati na ba perdre ndeko na ba mobile ya boga mutu akomi lokola makako tala siko Guinée azali boga digi botala niveau mutakom eza douleur o ezuba ninga baye ko lobela ngo dolité ya kanda yo komisa ngo pe na kanda alozo lia mbongo na mutu ya batu o eza likamo pourtant ça mutu il faut le non nga etakilité ya kanda na mito na communauté ya pete message nga eza ke biso nso yo lela gigolo muna mutu amayele nenga loba donc na ba tena batango bakenda zo bata bongo za na bango pembeni mutu zo raisonner lokola mutu mo za na manière te il faut le ngai etake sikoyo combattre à faire. Il était à Kanda, a lancé un message. Nambatu tout. Oh, et bien, Giazaki petit naé, mission de Sanini, tout la guinga la communauté a pété. Maintenant, il était à Kanda après enterrement. Voilà. De bato Salanine. Allez, yo suko zo kabula banani. Yo zo kabula banani. Bato zo kabula bango na problème nini. Kasi boyo kana rater ya matanga. Presque matanga ezala un ennemi. Matanga ezala un ennemi te? Est-ce que Guy era kufa ki Guy alobaki mutu boya matanga na ngate? Est-ce que Guy mutu alobaki? Biso le monde ngwa papa we malobare nini ngaso na kufi mutaloba na nkinge sera ke papa we maya na matanga na ngate ndiye zaka bongo kofi ba jaka bongo kofi na po kofi na mama tela mwana voilà papa we mutaba kofi ayate muwe atiki message mais gi atiki message yo muwe atiki message comment yo zo relève muwe c'est que yo pour ngo kufa donc c'est un message na yo zo tika yo moko na ndenga spiritualité ke ngaso na kufi ba valita mbo bayate mais bi na ko on ndiye gi voilà. Oh là là. En tout cas, eko sala pasi mingi biso awa toko lubaraka toko kundola kaka balobi pe matanga ngo ba memi yango mbangu eko bima. Oui mbangu. Eko bima mardi po déjà zaki na ba programme na fallait que il faut casser ba programme. Moi la bilo ngo ba suspecter 12 malins. Il faut casser le programme naïe. Mais si vous fondez, casser le programme de ni déjà, je suis déjà soit de cacher. Quand on cache le programme, on a évité de faire à Koufeli. Bill Kouda Koufeli papa. Tout ça dans la production. Bill Abino, on a vu bon Abino, mais bon pour sa date. Bah tu comprends qui? Que non, à ça éprouvé papa na bango à Koufi, c'est normal tu pousser la date. Tu changer madame date à production. Les qui n'ont Koufi. Parce que les qui n'ont yo, musicien na yo. Donc à ce que le monde les ça travailleur na kaso kessena. Donc il faut qu'on ait na honneur. Et c'est la kunamba ote. Olino sanine. Manager na yo, obé directeur marketing na yo, a sololi na bato ba obé bango concernant. Tout le monde par rapport à la date, tu pousses la date. Pour nga ina kundale qui na travailleur na à l'honneur. Monde va ça là. Azaki peut en même temps travailler, malgré ce qui se passe. Mais ça travaille une année plutôt que une année travailler, si se passe une année parce que la vérité bimaki par rapport à la condition biso to yoki na ba voice. Voilà ba voice ngo pezali yo kango biso. To yoki na ba voice. Ndenge yango leki na ye amona ki ba makambo ya zo senga ba condition zo sengela ye. Ya ko ko sala ngo
te nde yango bafansi na bas de touche bo sikoyo baproduction wana omonte ke ezobimaka mbangombango ke bolamba ye na batomate bambo boleya bela non il faut otika noko asala ta 2 semaines moke cabine ya santere gi aza moto mo il faut bazwela ye terrain RTNC président faire ayebana ozwi terrain RTNC botie bainstrument banda jour gi akufaki après lobi na otie bainstrument bamisi babeta na bango wana bata bakaroke baya bakosakosa babeta na bango ndule mpe basele yo koma tiaka monoko ebele aye na orchestre ne mpe abeti wana so aza na orchestre ye azomonana kaka na mbanga omona orchestre te yo mpe bamisien na ye moto akokosa distraction mosusu eza ye ti azomona kaka na mbanga azomona kaka ya kochola bato biende penza zoyaka azoya po aza porte parole affaire ebo azoya po na musala nini ye aza porte parole affaire yango azoya po na oui kanga nazalaka chef na ye nga naza chargé ya communication ya Bill Clinton ye aza porte parole donc nga ndeni moto atindaka bango na télévision fonde makambo nini yango biso yebi teke eselo azalaka porte parole affaire nga naza chargé ya communication et marketeur à Bill Clinton c'est le yo aza porte parole à faire c'est le za porte parole à faire nande nini ye musicien et pe musicien défense non ça c'est ya faire est-ce que yo mona reçu ba porte parole à faire ba salango nana salango aidaka mninga ko edenga na musala nini ko edenga na musala nini ko so déjà ba aide oza aide maçon fonde toana na matanga makamana to ya kasi on a lobi ke bateau yo bazo dije matanga mabe bazo linga te bateau na matanga mabe même basele yo wana na balite ya kanda pour ceux qui basele yo wana ba pesa qui président faire conseil à malam na ndé na organisation faire alinga bimisa monter na 5 jours obi ke matanga c'est 5 jours 5 jours ouais pour akufa il est 19 donc bimisa le 22 pour na nini vraiment bien et bon ce que bateau ba musika ba bigiso ba musu bazo na bato ba Rwanda ba musu bazo ba kundagi ba momina ba poto musu bazo kwa visa pour ba ya donc il faut faire attention à 2 semaines faut tiango 2 semaines pour bato ba ya kolela gi ba production na a pousser yango babina yoki martyr pe beta makaka mais kasi siko martyr beta mandenge nini makamango yango nde mbeka nde yango eleki pona martyr nde to yoka makamo siko fande toyoka non voice oyo bomezate mama voice ça la biso douleur to ça la analyse et que ça la vraiment pas si makasi ah ouais chaque album pour ça voilà fande bino bana ali bino ba momi petit nanga zamba oui petit zamba ali petit zamba zapunda bando ya shinga ali zapunda asingi na bicho oyoka ouais zabunda na ya moko achanguti ya album ikati na pesa mwana momina na utemi kida ina senyo ya mpe mwana kufela a poto bota ni bana ni bala kimana bana ti lelo place bana poto na ebi ça voya gi moko ouais giko o susu to banile dis wana vada e anote anekule effectivement ba studio na ba 3 boy on bitara na meli il faut bien mutua toi c'est abete meli il faut pesa mutu mais mutu ngo ndeko na ye mo fe mutu nini ya kopesa c'est ko pesa mutu apesa mutu ya famille ndeko na ye mo ngo momino ya ko mosenga yo abiso mutu ko mosenga momino ko mosenga wana mado wana kudu wana kanda wa mbote wampa parce qu'on entend ngana bi biso bato bato ki pamvita to bana simo kimbango abiso veut pas pesa ke moi projet moi mbongo akoka ko fuma ata 5000 ukabela ngate bakar na pia nga moko ah ouais siko yo singa nga mutu na uswa mutu ngo pesa yo wapi ebani discussion mais na benda na boye cheta bina bana ya ano pesa yeba makambu na biso ya linga benda na bo okibuite cheta boga na maada mulili basi sanga touche abaya bana ndule liboso na nga olakisa ngai ona yaya zolo belaleki ndo moni nga be metis na beti ina ne demi na kina dekar na teki yango tout na teki tout ndo moni nga bo carton na forme moni ane utemiki e umeli na ngote na kuna lati yango te valisa musono moni ane zana mbilamba na nga kaka
babiloko bajini banini biloko ya tulata biloko ya kala carton na des enfants masika babasket banini nde babiloko bavideo ebimaki oyo nde baokelinga mwa mawa baselinga mwa carton batindelinga ya nateka bacarton lartour ekiti banke vida nauta ti bangalie ma santere nauta bahôpital bangalie ma rien nao baegwa batianga bomo awa so na melikisi bo wana baegwa wana dologolo ekeko papa nga bandobela année passée te année coulée nakota palais tato beti bina ina nina moni na moke ba ina ne 5 mois pas ina ne 6 mois ina ne 8 mois to komi janvier ngana bité mère ina bina komi 38 kilos foto ki nota bisa to ko fana na église boete to luka luka no ba église ba mona ka misu total to bimati moi limité na no ko bakabwana na ko bima bali muta osalo makambo eza grand frère na yo ba hésiter côté na tuli bon point ni babi alinga terrasser yo alinga kisodo alinga mono yemba na mokite na Congo donc yo ko boyo kese na ye poza la parterre le souci ne ezali o melikisi osoki na mbeto yeah, baviole bafeki baba mitema mabe baba mama na mitema mabe alaki so penake no peti na beta ndule liboso na yo na nini yango yo kozwa oyebe nda ego sisa ye carrière ya via za mutema mabe ve souci na ye yo yaki awa oyibi makambo na biso via obulinga na kobeta na bakartier la te quartier la te misenya za mutuka bo yo kepa kofi na mutuka bo ba oyina uti ba oyino ba osalo mabe ata kofi moko mona me pecho yo na olaxini ata meme au Côte d'Ivoire ata meme au Paris amona ke wana via bien ye moko mituna ke ayo lukani na ngoshinga batingi ete bo poso mona ke vi osana ngo ba omba ba na ngote yo yebi ya banani ba na ngote na ma vi o bandi lelo oyebi bagenda koluka place eza plus yo ke luka place mobo ba masa mobo odeki ba ona vitesse so ke luka nini sheta amama na mutema mabe ngane si momi na ngarin na ndimite momi na ngabiki jo abima o aleki fege na mbongo banda lelo tina Lubumbashi. En tout cas, voice c'est ça vraiment Moulaï, Toyoki. En tout cas, moi commentaire tout ceux qui sont abisso je pense bien Montréal à Coco de Sangon à émission pour et ça vraiment Moulaï Koyoka ba voice oyo okoki kolobani ni fondé. Sonia Sotoyo qui voit à Montréal. Ils ont la musique mais tinezate. Voilà. C'est bien makambo ezala boye na musique mais pesanga nzoto malili vraiment tinezati donc mutazo yebaka tinde nazo boye nazo kufa nanga donc mutazo yebaka tinde nazo natambola bo mutazo sala ngai za boye mais na kufa na ngai commentaire au bezate j'espère fanatique ba mo ba bazoyoka bazotala ba mona makambo ezolika biso na commentaire et biso pe toyika ba voice sango lokola batutu voilà donc c'est ça. Comme ils ont écouté le bisou na plateau, toyoki un peu et toi na commentaire au salaté po na makambo ya lobi mutazaki wana ezate azate toi na preuve na ngote. Très bien. Donc c'est-à-dire preuve na ngozaka o bisou no sozoyoka. Toyoki mungongo. Mais na ba 3h ba 4h wana bisou zalaki te de preuve za mungongo na yeto yoki nani makambo zoloba donc ça dit ya monde bisou toyoki. Le coup la batunioso mais commentaire au salaté mais c'est très malheureux. Voilà. C'est très malheureux. So eza bongo pena eza somme pena ma wana souci. Mais ba twa ko lobeza ngo ba ko loba pesa lokuta ba roma ko zwa pe ba voya batu ko ba salir kaka faire rigoler. Non, kaka ndenge ya lobi boyenga na landaki jeune fille moko alobi pe kaka lokola jeune fille na lobi
to bande ko foot les sika moko nga mutu bande ko sela ekuta misala jeune fille na ndenge ngo peka na ba internet jeune fille na lobby peka na Guinée alobaki voilà et na landi sous ouais vraiment c'est très malheureux fanatique ba mo ba yoki maman na biso kutu richi malonga yepe ayoki parce que bango pe bango balinga musique trop tous ala rappelle tout le temps na bango pina ba kata galerie Ibra so bango ba yambaka ba toilettes d'autres ala na bango tout le temps basole bita mana bango mon capitaine Gisle Bonga confiance à Mokonzi il a bi fondé les pères est-ce que musala na bino ngo ezala kaka boye so bokinda oluka nini ngabite ndaku na ndaku ezana condition ngo bino ezala bongo te biso ezala biso yo bil good yo betra bil masolonini pourquoi bil déjà salama yemo bil ko misalama déjà bil akoluka so ko manani tenta même fondé pe boye senga tactique boye oui bil makamona zate bil ezana makamona te bil na makamona te et makambo ya somo ndaku na ndaku ezana condition nango bato bavivaka est-ce que ba bisika ba utina maison mais we rasenga basala ba makambo bango basali zate donc c'est ça mère za na ma balobi bozo akize mingi pe fereye moko paza kina maramna total ki be mise bele asala pe na mike nyema te me bi biso sentiment pe lobi saka biso ya bien mela pa likala moto kaseke ye pe muta fongola ba porte bozi pe à l'air so bozi muta me mara ina buda ya memi ilunga pa mystique ye penza préféré na gwa mais kasi le pomme c'est quoi ça pe na maramusu to lobango zo de mo fongola ba porte na yo yo mo le mama mo fongola ba porte na yo zo mona kumisa parce que mon biso na musique ya trop sina makambo pona ko lo ba na ko ba no bela kuku pemba ngwana ya ba kutso na no elote musique ya monde intimidation ba ko intimider to mona na moni mutu ma komeo soki je suis Satan do ya ndimi aza Satan ya komana ba sentiment mais il ba pentacle habillé so okola les sika mote na yende na landa na émission obanomona ba fantôme bon abia na singa mo soki ezaki bon wana soki ezaki ye moko to jezati nzambe moko et bien je point donc tout ça Dieu est moi ebi ni l'équipe ni les oleka pour biso to sala ka ba analyse ya makambo yo to mona ka ezoleka kamate ezate parce que to sala biso sala analyse ya makambo no so eleka biso to kize mutu mote to fibe mutu mote to sala analyse ya oyo famille na ye ezobimisa na oyo mowe ye moko atiki message yango na biso pe to fandela ngo kaka to sala ba analyse nango donc biso to ye muta bomte biso sali mote donc wana on lave les mains. Voilà, on lave les mains. Donc, on la pécar à mes condoléances. Il y a Monseigneur Dango. Il y a lobby à trop pina, trop pardon la studio, mais vient sonner à poster. Vient sonner à poster pour la banane n'enyo sa wengi. Comme où est déjà salé en atabiso sa tato salité en otinate. Où est salé pour la banane n'enyo sa wengi. Où est salé pour la image à banane tout à wengi. Donc biso biso to sala te déjà Vincent na sali pona biso to ezala ko la Kofi Olomide sali pona bana quartier la Tenyons zomona ayongo na Felicera Vincent na place na la souple ebiye petit nga ko na gidi bazana studio à cause na ta osala ngote ngate ke père na bango ifuna sali na bango c'est ça dans sali ya Clau Wenge ya Clau Wenge te maison même matin vi Wenge BCBG Wenge c'est pas sala qui a commat qui ya yango na bi gi bango ba sala pona gi za petit na bango pona ye bango sala pona faire te ba sala pona gi et belle mission ba sala pona faire te ba sala ngo pona gi voilà baromi okumi donc belle kasi gi eza une petit héritier donc tout le monde belle ba mission no mona ba sala ba vidéo ba sala ngo pona gi gola o gi eza petit na bango yo tala te gi na mission mo loba yo tina ngana finga fali pupa so ngana finga ko na fingi grand frère na ngafere donc gi c'est à dire avec mutu mo aza respect social brutal yo monde ba musicien belle ba sala vidéo so il pona faire yemo ba to sala ngote po aza pemena na sele yo donc ba to ko sala ya ngote so il pona faire po pemena ba to yo si pona faire yemo na ko sala ngo bato sala te bato sala ngo pona gigola azaki mona malamu gi azape musicien bato muso atali non azana comment déjà artiste le la biso faut rendre bon hommage mais vient na yemo bato ko sala ngo te
Voilà, fonder le père. En tout cas, c'est pas qui te ça la moi analyse. Oh, ah, biso to finité à mon kamate exacté parce que to lobby kaka. Oh, to ye na ngopeka na il paraît. Voilà. To zawana mingi bo s'abonner na Groove Nice Congo TV. Groove Nice Congo TV. Groove Nice Congo TV. Zawana Samigra Mbappé zawana balobi gloire qui a mouine père robe bombia karaté to de la karaté to la boye moi dernier mot na yo pour na analyse oyo to sali ouais dernier mot to la gigola o ko libiso tout et ba gaulois ba wario ba samouraï ba spirit ya hérité ba spiritat la cause ya banane de bango tout biso tout là Jackie biso tout les là eh ya Jackie pas salité ya Jackie au munisigo ya Jackie pas salité ya on a lobique komako ya ma dynastie te za matanga ya on a biso que do ba osala ngo ba o basali wana basala ngo pona Guy voilà mais comme déjà de lobby en tout cas tous les Guy azaki ya biso frère na biso elo atiki biso pe atiki bana et bazo encadrement bana elo kesana mutu ya ngwana bato zo sona bazo lobebele mais mota bimisi dege atiki bana bazo encadrement bana voilà président frère Sony oyo yogi na liwa ya Guy qui on négligé qui la ki sa bato ngana za ya na ye zo bana na ye tinda ba on a poto bien normalement parce que bato zo beaucoup alors la image parce que bato lobi Guy akufi liwa Sony po négliger mais zo siko la ki sa bato ngai pe na za mutu na yoki makambe belé pa bato ngi conseil longola bana tinda bango na poto voilà pour image on sala nini et longwa omoni ekosala malamu parce que Guy atiki bana voilà ekosala malamu bato nyonso ofense babeta baboko pe bato nyonso bakobosa na makambo oyo ezolobama ah moni abakondanaki fere lelo fere azwi bana Guy amemi bango na poto mais soki asali yango te conflit wana ekotikala kaka mama oyo akufi aza moto aza ntaba te ntaba soki obomi okobosana elongi na ye mais moto soki obomi okobosana elongi te de faire alongola bato image na bana ya Guy moi si ya Guy asungi Guy na début jusqu'à la fin jeune fille wana a Guy azo sumba yem dazo sokolo ye donc ça dit fille wana pe aza mutu faut récompenser c'est ça aza mutu bako tika ye bongo te bo benye bo pome ate za jeune fille soko sala noka ye olinga mobile na yo linga Guy azaki leki na biso lelo nzamba azui molimo na ye mais yo sala ka mais biso pour na part na biso tozui moi enveloppe na biso sala nini to pesi yo po ozara bana yo ale pesa biso bana o mama na bino mama o bana lelo bana ba kepoto bana so ba kepoto ba bengisa nani mama na ba mama ale mama image a faire ça nini et au soukoma le conseil o balité ya kanda na ba sele yo ba ko pesa faire ya ngwa baloba pe bureau na en tout cas est-ce que ngana pesi faire conseil na bureau na est-ce ba kanisio ba ngwa sana ngo voilà so ba zana makanisio ba olela Guy mardi te so ba zana makanisio malama il faut ça faire non prise tika to bongsana na bato wana kuna producteur papa to moni concert to poussa on da 2 semaines to longola image parce que to kunda Guy na concert malamu te un super stade te martyr ezoya martyr ngo na problème 24 ya festival Jackie Chabaroya na Vanam ngana loba ngo avant bino bonima ngaite ngana loba na loba ki bobimisa na prophète ko ni bonima ite na loba ki sigo Jackie mais il y a un festival le 24 juin faire le concert le 24 juin il fait un festival dans le stade des martyrs Jackie Chana Vandon doit pareil il y a événement so yo pona matanga fait ba benda ba pousse ba benda yango ba benda mama matanga ta 2 semaines voilà ba préparer parce que Guy a une relation ébélée ba Brazza bazali ba na Côte d'Ivoire ba Guinée ba Niger ba ko yakolela massa na bango des présidents go le faire à présent après wana akosani on continue misala na yo mais ça te pour la Guinée dans 5 jours Guy a coufi les 15 les 19 a coufi donc ozo kundaye les 25 mon anniversaire na ngai mon anniversaire c'est le 25 bientôt dans 5 jours fonder le père en tout cas to royal sous après matanga donc batu bo mesana fonder le père nice Congo ba kotala yo makasi donc na tonsa bat na château rouge mo na tout na benga bande wono so apoda so muni garçon na za suka osana ngai muni batu tu ba za so ale ka yuka fona wa wana fonde bazonga ka
nana ba vie na ngamo ba boka a disita na ba na Château Rouge on a petit abi au cours c'est numéro on vient c'est numéro te numéro vie au lugar to kuta na lemba kele pa petit na yoka soni nga akomo la ba vidéo tala na so nelo na Château Rouge na bileki na nga bilaki c'est numéro na numéro te abi zo na mbo kabeli ngala allez pesa ka numéro na zana bango ya batabongo ebele muso za na Ferland voilà abi papa nga na za so do le gars dans un restaurant so moni tika au Fantomas voilà merci beaucoup bonde chaîne azu maman makama azu kanda wa mbote wampa azu kipamvita azu kuku pemba azu mengu azu basamurai nyonso awa ale to ko sukisa mona bayindo simo kimbangu voilà torom na biso na suka numéro na téléphone contact comme dédicace na yo moi 5 et de kebele te na biga yo zaka na bele ba bele mais soko peso no bogi se ba na bogi ba ngote conflit ba tindela ngate oyo bo yi ngate na mission na bogi wana kuna bon na mega na ko mélanger ba ona bogi bino kuna te ana do boga bino awa compter ka moi 5 matsa ta 10 plus 243 89 66 76 932 plus 243 89 66 76 932 so bengi fondé les pères au Gozwanga moko en personne mon colonel Aimé Liwanga que je salue en passant et au magistrat fils Kayolo que je salue les magistrats hier tawa ba chapeau na yo Andi falanga business yo wana pina mutu nga ba fondé jibe abosa na ba tuna été tane ya yimba ba gentini ngobila comment yo bosa na mutali boso kabela nga 10 000 francs na bana ma musique c'est un patron wana c'est on a dollar ezana 90 siko kebo mutaka belo 10 000 francs donc au mona ngo siko ebele wana ne bandela miya ba TV do 10 millions ebele do ni 100 dollars andi falanga business voilà funa boka ebongo motema ya mère Suzy et na moni bongo masa nga susu Yannick Sungu Yannick Sungu epe auto benga ya yozo boka ngate yozo Yannick Sungu pe na boaki yo Junior Tonda Boande excellence espoir du demain peso mbote belé et Félix Timba le nécessaire on état mila na ebi ki batindo na province musala kitoko yokuna osakanate quoi et trésor momanga ske na kata Dorba na peso mbote belé et même mon major Jimmy na peso mbote belé na Dorba major Jimmy et na moni subongo Cordo Junior Mundele Pacific Palace Cordo Junior Mundele Pacific Palace Gelor Mitwens j'aime moto Gelor Mitwens j'aime moto Azamo Balia Bolingo Gelor Mitwens Boss Ibra toujours Boss Ibra les millionnaires nazalaka fier pour la vie nanga Boss Ibra auto be en ambassade ya monde nga nazalaka fier donner na côté ba shika da batondi libanda toujours donc ambassade so côté Boss Simba donc Boss Ibra tongel biso comme si lemba Paris voilà la biso à piscine wa bota itoko na lemba galerie pour saranate et Gérard Achille na kati hôtel Ibra toujours na pesa mote belé na mon subongo na ba masanga Isaac Balanda autorité morale voilà Isaac Balanda autorité morale moninga ya Rodriguez Moke le seigneur de la ville les silencieux de la ville les silencieux de la ville Rodriguez Moke na pesa mote belé Boss Yuri Kalon Boss Yuri na pesa mbote belé Boss Yuri en tout cas ba tutu maman voilà matondo mingi Boss Yuri Kandos Boss Yuri Kandos Boss Yuri na ngautlika la fondé le père nazaki na yauli pe ifengonia ya koyamba yo na plateau na nga bokundoli ezaki nga ya bino Samigra Amba la Cléopâtre de la presse congolaise toko sala obe mosala biso mafinga ezalaka te kama tepe ezate poto ko loba kaka bokundoli toko kundola kaka il paraît-il yango toko koba kaka bo s'abonner massivement bo liker bo commenter bo partager Docteur Junior Bomboko Docteur Junior Bomboko voilà là je salue aussi mon docteur Dieu merci Bokolo papa na Prince Arthur docteur Dieu merci Bokolo papa na Prince Arthur na bosani lisusuté elle la riche Diavois, le grand prêtre de la décennie de prix Londres. Bon séjour à vous à Kinshasa. Papa na oracle Diavois, na bosanité Chrismi Mavungu, maman t'aime énormément. Na bosani les sous-soutés, maître Christian Basson, Simon avocat de Sursur, maître Yves
Bino so bana lisi we bobo kande moko. Obisa to ya samba. Ya samba manyoko fit. Maître Yves Lelo Chico, je te salue. Je salue toutes mes fans na linga bino. Il y a trop, je dis un grand merci à mon boss, boss suprême. Je te salue, pourquoi pas balobi gloire qui a mon image. C'est dit ouais, t'en toujours. Boss abonné massivement, Tokutani Mbalayasima. Bisous, bye. Balobi yasikeye, nideye. Greatness Congo TV. Greatness Congo TV, abonnez-vous massivement. Greatness Congo TV. Isoye Yona, Greatness Congo TV. Greatness Congo TV is a channel. Greatness Congo TV. Otunangani, ma copine, au moins quand on s'abonne dans notre temps Georges, à Kabati Mukenda, à compte sur ma dîner de quoi ta chambre était. Na compte on s'est distrait dans notre Mutolingate. Greatness Congo TV. Ma gang ma film de la réalité. Comédie à vie de loin. S'abonner massivement à Bobby, abonnez-vous massivement parce que vous avez décidé. Greatness Congo TV. Est ça anglais ou English for you? Je ne sais pas. Oh, tout ce qu'on a le roi rouge, ting, to s'abonner là. Greatness Congo TV. Greatness Congo TV. Suprême. Yonde makam. Bon, mon avocat. Pas film, pas émission. Biloka Bouzoba. Na biloka bien. Kana Greatness Congo TV. Veuillez vous abonner massivement au compte na YouTube. Mettez Greatness Congo TV. Au monde à droite, va commune anglais souscrire. Na français va commencer à s'abonner. Depuis que nous sommes venus à s'abonner. Greatness Congo TV. Greatness Congo TV. Nathan aéroport. Où nous tu voyages comment tu pars où? En Angleterre. Quoi? Est-ce que Miss Greatness Congo TV. Abonnez-vous massivement. On a tous besoin d'être informés, mais dans un endroit sûr, afin d'éviter de fake news. Ne vous tourmentez plus. Vous avez dorénavant Greatness Congo TV, votre média en ligne qui parle de l'actualité congolaise de tous les domaines en temps réel. Nous sommes sur Facebook, Instagram, TikTok et sur YouTube. Abonnez-vous massivement. Surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Greatness Congo TV, la grandeur.